Bonjour, bonsoir fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Tout ça bon na Saratola, Saratola, na kati ya Paname, liboso ya Tour Eiffel, balbi na héros malili zote pate pa to te ka palais pour ya plomb. Te mais ya fokop. Te na ndenga fote. Je na enregistré vidéo là, mais na ndenga fote ya fokop. Ah ouais? Oyebi mabende oyo. Na ta normal so concentré na ona baninga bakini. Ça va. Oya no MS. MS la singa mndake yo mona poto ça tire ça ça imisa na chemise ya na sa trafic. Ngape ya trafic la lomola. Ya keba la liwa. Keba. Donc faliwa liwa sen. Ya sen. Ba no kufa so lomola pasi ya mona poto. Ngala ucha Afrique. Ba antikor na ngemisa ina malila makasi ote. Donc ngai malgré na ti tricot bon na kati awa mena o ra malili. Donc c'est ngala ba kisamu eloko yo. Nicolo. Loko ndeso sala makambo Saratola loko yo. Donc ngala on peut ça va te conseil moni poto eza bien. MS poto ya bien mais que oza na lopango no mona poto na Kinshasa oteka ngo ya poto. O mona no libenda ngo. Ah ouais. Et après paradis te mboko komate mapate koya. Ba poto eza ba mboka mo to bunda bana baya. Eza bien pour na ba petit, ba nchiki bana baya ba nchiki baza ba diplôme makasi. Baya na mboka ba travailler, s'il faut apé ba travailler. Moni ke petit dimi a ko boka ngunda. Mais na ba âge to komi ba tata mikolo na ba mama mikolo bo ngunda na ba poto ngo ici mbate. Donc tozawa to na en plein Paris. En plein Paris na Tour Eiffel. Saratola. Oui. To ka mbala moko tout droit na bu. Relation Koffi Olomide Mike Kalambai. Bonne relation. Te oyebi relation nda Koffi Olomide na Mike Kalambai na ninga mabete photo luka penza. To luka parce que ba sortie médiatique nyonso Koffi ça na vie. Sur Mike Kalambai alobara Mike a petit na ye. Et puis ngana MS toi ba look info. Ouais. Soto koti bena internet to misa ba vidéo Mike na Koffi te ba opanga. Non, ezali ko ba opanga na pena. La vidéo suka Mike Kalambai auto sa clip. Mike Kalambai au sa clip. Mais Mike Kalambai au sa clip amamanza mais Koffi aya. Na ebité Koffi ara. Akosanya. Coacher. Copier sa danse. Serviette. Te, oyebi photo zonga pe na Bible. Lumière na ténèbre batambola place monter papa bongi bo enseigner bisoni. Mike a sa père spirituel à Koffi. Peut-être. Peut-être. Pour Mike Kalambai. Ouais. Et vidéo moko ezali, ngana opeso ngo. Ouais. Ba tout na Koffi azo parler sur Mike Kalambai. Journaliste ABC oyebi ka comme pasteur. Abinga na ebi ka petit nanga. Au moins tu as ignoré l'existence ya titre pastoral. Ouais. Et alors nga ba singa mais MS a comme général ngana boyina nu ki général nga bité pas nga zara frère nanga te na sens te respecter titre à mutana nu pasteur on dit oui na ebi kaza pasteur mais aza petit nanga omoni maza pasteur ya boy existence à pasteur Mike Kalambai malobi Mike a petit nanga to solana elora Mike na Koffi pasteur te donc so aza pasteur na e Dès na ebeli Koffi anga lo ba clair. Beaucoup du respect. Anga zapena et puis Koffi a respecté à Mike te. A respecté que malgré qu'il pasteur na malgré ba galon na. Yeb na zora Mike massa. Massa ne ba sara ba cop tout. Non yebiso, azoke pasteur te parce que phrase wana muto lo banoke net yo ba lo banoke. Oyebi ke Sarato la bala yo lo bisko ke ngana ebi ka petit nanga. Moi te o respecter liba nanga te. Statut nanga o respecter ngote. Quelque part, ce mobile n'a pas le MS Solana Sarah a quelque chose. Ouais. C'est pareil avec Koffi. Et Mike Kalambai, bah sorti médiatique à Koffi, ni on se comme Mike Zangate. Pourquoi Batou n'a pas question à ministère Moussouté, Batou n'a pas Mike Kalambai. Et puis quand il y a quoi entre les deux? Surtout son Sima, Koffi, tant à soi courage à l'obag, Soki, Mike à Kotilola, on a peine en Kotalola. Papa, est clair? On m'a une question, c'est clair. Et puis, abeta ba bordir on n'a pas Mike. Yango na mi tuna, yango yena Mike ya nini. Ah ba bordir toi zo bordir ezara pas Mike. Ezara nini. Mais so bi ba yina ba deal mo so alinga protéger. Te, Koffi a protéger. Tu dis que Koffi a mta uzoba. Koffi a meta ba to ba main libre.
Père Ah, Pacola. vraiment Père Wana vraiment Vraiment Pacola. Pacola vraiment d'habiter quoi. Merveille Rambo Nzamba bordir. Na émission merveille Rambo yende. Tozane lobby. Tozane lobby yemu na clé ya makamneso. Sarato là, yebisa bisonana. Peigner la bimese loko morobo. Tezana to na sisi non te. Vide en parti wana lobby nanga auto tu nanga lobby ke. So Mike Akochilo la ngape na kota lola. Mais sa réponse. Tant que Moutazo ignorait titre pastoral à Mike, il a quitté pour Mike Kaza Moussa Nzambete. Wana Kofi et Mike Kaza sorti médiatique. Mike n'est pas sorti médiatique. Ah, on a kimia. Mais pourtant, la vraie, ça m'a ramené, Sarah. Mike Kalambai, Kofi a fait voir Bisso. Surtout quand on a analyse. Kofi a dit que Mike a mon pagano l'oranga. Yango wana so Mike Akochilo la. Voilà. Donc même makambo ngana salaka, ba même pratique ngana salaka, Mike salaka. Pour Kofi asa parmi bato ba telemelaka ba chantre chrétien. Alors bango mettre fa na be mission na e baza nzambete. Est-ce que tu connais trop de secrets sur les chantres? Oui. Ah ouais? Oui. Et bongo lo ba pamba dakumu d'ailleurs Kofi a mis si secret. Secret yango ezolanda etina kunda. Ah ouais. Oui, Kofi a yebi. Parce que son mutu déjà do boya titre na yo Mike Fak, on m'a dit acharnement, Mike a parlé sur la langue na podium. Fara ça on na Kofi. Parce que Kofi a tenu à propos que Mike soit à Kotilo la ngapena Kotilo la. Ça dit beaucoup. Batuni Mike Kalamba yobi ka comme pasteur, abipo na nga za petit nanga. Do a pasteur te a petit nanga. To benga naka to solo la petit nanga. Pasteur na Kofi Olomide relation ni. Mais ce que tu l'as dit, c'est soy azai pasteur nae. Père, soy Mike to chena ti pe. So to bité aboya ngode aboy titre pastoral. So to bi Mike a petit à Kofi. Na anglais ni. Ba comment va petit depuis quand? Mais vous avez ça rappelé ma cop hein? Cop ni. Ah, il faut tout navier. Mais Kofi yo pelo. Il faut tout navier. Viens quadra yo pelo. Te viens quadra vandi kimia. Te viens follow bat. Viens na maman na silence hein. Il y a aussi Pelanaï. Il y a une actualité. Il y a l'actualité. Tu as bien enregistré. Enregistré vraiment. Donc, il y a un journaliste. Donc, enregistré quoi? Vraiment, Cindy Salaonini. Voilà. Oui. Ah ouais? 0R. Allô? Vraiment un journaliste. Attends, on va combattre battre. Vraiment un journaliste quoi. En tout cas, cher journaliste. Enregistré quand on va enregistrer là. Likamni na Cindy. Au côté ka Cindy te. Est-ce que Cindy a chanteuse mort? Est-ce que ba audio auto les lots? Batinyango. Mutuma bengi hein. Oh, moi ça Sirène à Kofi. Sirène à Kofi, tu es sur ma audio. Nabi, oui que chance c'est mon oui que singa. Non. Ça là. Ngana ça go isa ça là. Abi Sirène à Kofi. Ah Sirène à Kofi. Abi omba de la mort. Zela, oui que ba audio na to chango pe. To wa nexa on a plan. Donc on prend Sirène à lobby. Mais les ombre de la mort. Sirène a ebilanyo, a ebinani. Merveille Rambo. Merveille Rambo, ombre de la mort et fengani. Merveille, il faut piquer. OK, mais avant tango nani Peñel azaki na Mike Kalambai. Ba nous moi bimaki ndire Mike nga santé. Bon. Peñel nga masala nga ba moté pour nga sala be mission wana. Peñel aleka na be mission aloba ke Mike Kalambai atinda bimana Kofi. Bon pourquoi ils ala mission msoute? La solo. Tant nga na yebiso ke vu à Mike Kalambai ezasa lié na Kofi. Peñel wana Peñel mo alobi ke. Te Peñel pas cause à cause na mais pour na cause kana komba Kofi. Ako kosa na. Et cause à peu vérité. Mais que pourquoi cause yango kana komba Kofi? Yo yambi Merveille Rambo. To benga Tozane lobby Merveille Rambo a elibiso magie des filles. Ça donc pourquoi tu as oui le lobby au moins bien pourquoi ça tourne tout autour seulement na émission au moni nani mwana openye pene la ne lukuta te na ta normal penye la kosi te tochanga kosi po ai moi si a femme légitime ça likanga Mike quand même tout ça ba mais ça la makao par rapport à quoi par rapport à système au jonao momina au beta
Ah, par rapport à makambo. Momi pe soka ndimi. So ba bi na temple kewe, mère fois le kana tatami. Alexis. Il faut merci koyo. Monte tant malobara, momi nem simba ba charge. Ah, mère fois za na makambo. Mère fois za na makambo, il faut ba. Ba ko check code na système. Ba code ici ba BT système. Mère afani nango. Bon, biso ce que to ça net qui est peine la kosi. Bon, to ça bon, to ça bon. Pour toi pe na preuve te mo to confirmer à te to ka peine la a kosi. Mais ce que même si peine la kosi, pourquoi kosi kana komba kofi jibaza? Oui, rapaza. Mais pire petit à kofi. Te asola pe na fali. Ndeni ba kosi pe na komba fali te. Pour nezo ya kofi. Merveille Rambo. Oyambi eti. Merveille avant na Kofi, alala la muki na tongo na Kofi. Ayebi beaucoup de choses sur Kofi Olomide. Merveille alobini. Pasteur Mike azoya na ndako Kofi. En tout cas, Pasteur Mike faut ça à conférence de presse ndenge ba bete. Pour comment devoir sur l'explication. Mais peuple vraiment ba remonter une explication. Na tinga na ebisio. To chana pause. Tchela bango partir Merveille. Bon. Bon soit parti à merveille, bon soit extrait. Après ton zoom. Merci beaucoup Sarah Tola. Te bazwa pena, bazwa. Bon, tozongi, to continuer. OK. Donc au moni merveille on a ucholo beza te que Sarah na MS ba sala acharnement. Toujours acharné. Te biso to analyser. OK. Merveille pire petit à Kofi Olomide. Ayebisi biso que Kofi Mike Kalamba azoya na ndako Kofi. Ah non ya. Siko to sande. Mais quand Mike Kalamba il ignore ba magambo nyonso Kofi aloba ya grave. Au moni en vouloir koluka ko se victimiser to koluka raison. Na essaye pasteur Mike le premier jour na celle live ngabi batu ba roya na ba preuve. Et comment bima? Ba sortie médiatique à Batekoya. Merveille abimiti. Merveille za nanda ka Kofi. Merveille ndazana ebi basi tout Kofi abima na bango ba média. Ayebi bango. Ayebi ya. Azo pela na pala Kofi. Merveille so ayebi si OK. Oyo aleka pas vie. Aleka. OK. Donc Sarah Tola, eza première soin. Parce que ils ont ngap nana loba nanga mingi te po biso to analyser mais lobi to so merveille ka awa to so merveille Rambo na mo to développer na merveille oyo ka merveille eli biso magie des filles to so ko magie des filles lobi bongo ma po lobi magie des filles ezali do na merveille Rambo merveille zo la magie des filles ayi singa ka lobi nanga Sarah Tola nga na ko sarate Joanna Zaro ya na mon fléri ti copa magie des filles et salama c'est que merveille mutala maramnyo c'est muta simisionios le temps to luka dakumuda se kwa pia biso ba matière na boni merveille azali on peut ça biso matière beaucoup de personnes sur la plo comment on est te mais tout refait lango ça va mais bali ya biso là ba ho mabendo ezole biso là travailler lieu touristique et puis batu batandami mulongo na malili oyo muto okanga malili akota kaka mata atala donc efonga manga depuis tongo tisiko il y a toujours des gens et puis bongo ekota on paye chaque jour na futa restaurant on dirait 89 € chaque jour il y a des gens oh bayara ba okota Tour Eiffel chaque jour vacances ou pas batu bazoya bon c'est absolument comment na biso moi lo moka ya dimi bien. Deli ba site touristique na biso ya ra ofele. Au Futani. Songo ta Lumumba ka yo. Merci beaucoup. Tokutani bongo na mbala ya sima. En tout cas, retrouvons-nous demain. Avec Merveille Rambo. Témoin au killer. Il y a événement. Oui, chérie. Oh, bisous. Viens me faire la bise, non? Oh là là. Oh, bisous. Ah, merci. Okay. Et toi, tu veux pas? T'as froid ou quoi? Oh là. Vas-y. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà, on est bel et bien en direct. Donc on a fanatique à Sarato. Naïsio. Naïsio. Malgré l'amour. Je ne dis pas mon côté, mais mon Biso doit bastar à téléphone. Biso bata à TV. On va dire abonné TikTok, te biso bata à TV. Avant de checker bastar à téléphone. En table na to la yo na la Tour Eiffel. Biso doit bastar à TV. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Lobby to sana Merveille Rambo. En live. T'es live, t'es enregistré. On va voir comment on va faire ce pèse à direct. Ce pèse à enregistrer. Merveille Rambo, il y a une tenir sikoyo. Record. Il y a une preuve. Mais que ba fungoli ombre de la mort.
Ah, mais biso pe merveille pe na ba plan. Est-ce que oyebi ke mami watana benge biso. Merveille pe na ba plan. Mais ba audio la plan ese en live. Toro bete na live tout cha ba audio. Ba mami watana benge biso soi-disant alobi il paraît à sa moi sa Kofi. Abi ba fungoli porte aliwa. OK. Zobozi akenda atangi bakombo atangi bakombo atangi bakombo bizobozi akenda atanga esunani Zobozi Dakumuda Kei na Rafine Tumba Kenda atangeli biso 3 personnes abitu oyo ombre de la mort efongwami o azolanda merveille Rambo alobi yango il faut on babilo musuto négligé alobi yango et puis na ngambu pa pasteur Mike afongoleli biso mabulu ba pa William. Vous savez le danger dossier. Donc, nga nazo sara analyse. OK. Mutazo tenir ba secret ya liboso akufaki. Nani Dakumuda. Ouais. Mais ba audio exact au place exact. OK. Mais toi ko confirmation ya ba popo Dakumuda pas merveille. Merveille a confirmé pasteur Mike azoya nanda kwa Kofi. Tout ça me la mingi pour la merveille. OK, on va prier pour merveille Rambo. Merci beaucoup à toi Sarato là. Merci MS. Donc tous ensemble bon message na biso moi mikolo to bo receper en tout cas tout on a Paris tous on a MS. Bon message na do bo supporter pe en tout cas tous akaka quoi. Tous akaka to finga te. Te biso analyse kaka to lukara to yeba. Mais tous ça pendaka ande awa. Ah, Sarato là, aïe aïe aïe. Restez branchés na MS Télévision et puis na Sarato la télévision.